Shalom à tous. Bantu mokili basungi ngase kopanda sangwa mabena ngai. Balingi vina ngai suka na mawa loboko na litama. Bakateli nga mondelo na mona yesengo na ngate. Shalom à tous, c'est moi la sœur Inès Zembani, vraiment dans la joie, lelo lisusu nazali boso na bino eza esengo mingi, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Je vous aime beaucoup. Merci na bino nyonso boso soutenir et puis boso partager ba vidéo, message auto pesa parce que message tant au pesa ka ba conseil tant au pesa ka au mona ekozala ezwi yo pe musu po mona ezwi yo te ekozwa ndeko mususu yango so tozosunga na ba partage ekosala vraiment biso bien po tozonga lisusu. Yo muto oza muto asika s'abonner ekosala nga vraiment bien. Yo muto asika kobosa na cloche à notification te. Merci na bato nyonso o bazosunga biso vraiment na ko s'abonner na bino et puis na ko tala pe ko partager ba vidéo na biso. Zambe a pambola bino nalingi bino mingi. Lelo nazana message moko ya kopesa, nazana conseil nyonso na kati. Moi si nyonso azana limite na ye. Moi ça ça forte, ça un être moko forte. Aza compréhensive. Mais sota komi na ba limite na ye, akomi na ba limite na ye. Ata la souci mate ata kutu o prometa ki okomo promettre ye makamoko bando pesete na kala okomo lobela ye maloba moko bando lobele te na kala auson souci mate akokutu même kozwa ba cadeau okomo pesa ye akozwa na yango mais décision na ye ezalaka bon décision na ye changer te akoki na ye ko tolérer ba fausse promesse na yo akoko tolérer ba fausse promesse na yo ya lokuta buzoba batembele tango ko comprendre que pa na yo akozwa na yesu eloko te tango comprendre que pa na yo akozwa so eloko malonga te ausani akwa arrêter wana au peso liso opportunité te pona yo obando confondre nini obando confondre bonté na ye na faiblesse. Ozo confondre bonté na ye donc bolamu na ye okomo confondre na faiblesse na ye. Donc au candidaté que moi si ayeba ate candidaté moi si ayeba ate ayeba makambo nyonso te makambo lukuto sala ka ye nyonso ayeba ate non ayeba na ye ayeba nyonso ayeba ka nyonso po azaku to aveugle te puis amonaka nyonso asa aveugle te moi sa monaka tout nyonso zo sala monaka problème ezanini afandaki na yo po akanisaki un jour oko changer akanisaki oko bongwana otika makambo susu wana bando osala donc abando ozalaka na yo po azaki na espoir wana ke yo changer akanisaki oko changer mais au changer na yo te a comprendre que pas na yo azane sune loko moko te oya malongo azela po azela ki trop apesi opportunité belé au changer na yo te azui na yepe loko te moi si soki alingi alingaka au fond du cœur alinga au fond du cœur na ye donc mi pesa ka mutema na ye mobimba alingaka vraiment ya solo bamba mosuku tubolingwango etinda keke ami boya ye moko ami bosa na ye moko ami boya ye moko abosa na kutu pe sengo na ye moko pona nini a se sacrifier et pas moto yo o mutema na ye za na posa bafane longo pour moi si na bolingwa za kaneti prisonnier mon boya espoir donc comme prisonnier l'espoir et bika na fanda emsu lobi akobonga na fanda emsu lobi ako changer na fanda emsu makambo asala lelo lobi oti ko sala ngo yango so mona azozela mais yo muto zawana ozana muto azozela zo peso ba opportunité belé ozo comprendre na yo te yango tango ko comprendre que ozo sakanela bolingo na ye azela sute akanza sumba mi balete parce que azela ki ebele yo so mona na yo te. Écoutez, moi ça a na dignité a ebi valeur na ye
ako permettre yo te okoma ko manipuler ba émotion na ye ami yebi valeur na ye ayebi soka za nani lelo kopesa yo opportunité lobi sikoyo ko jamais osakana na ba sentiment na ye au permettre en te omoni mwasi ata lela yo ata linga yo fort a se respectaka makasi a se respectaka makasi ako permettre te oyibe sengo na ye vie mobimba donc vie mobimba azaneka wana ya kolela ya ko donc azaka vie mobimba kosengaka au permettre ngo to yiba sengo na ye po mutu nyonso ana vie ana posa azala pe ata na esengo a vivre pe bien a vivre pe ndenge pe amona ka pe pa ba misusu pe ye pas ana posa pas vivre ngo on dit jamais oyibe sengo na ye et puis akosala effort akosala the best pona nini po asala vie na ye ezala bien sans yo abunda zala bien sans yo dans absence na yo akobunda po tango otikala ye moko makasi siko eyake na za siko nga moko abunda siko asala mieux po vie na ye eza malamu ata na absence na yo donc okanisa te ke na mbala moko akobosa na yo non auzwana temps ya kobunda auzwana temps ya kosouffrir mais akosala nyonso na mbala moko amoto akoka te makosala effort ausala effort makasi mpona nini po se détacher mbala mona yo akotika le passé et puis akolanda futur na ye le passé otala ngo suta komaneka otala futur donc akobunda na malembe lelo lobi kuna ti ausala nini akobosana na yo akobosana na ye yo parce que akomotala extension na ye ekomotala kana futur et puis ako comprendre que yo osala ka part osala ka part ya histoire na ye mais ya destinée na ye te. Et puis ayebi ke destin et puis ça y moto yo ayebi ko comprendre ye et puis moto yo ayebi ko traiter bien moto ko traiter bien que yo donc moto ko pesa valeur oyo obanda ko pesa yete moto ko pesa ye respect oyo obanda ko pesa yete moto a osala na pona ko yoka ye moto ko soutenir ye na ba projet na ye akozala espoir wana moto oyeba ko respecter ya kozala na tango passe moto ba ko partager ba moment ya bien ba moment ko lela na ba moment ya esengo moto ko yeba valeur na ye et puis ko reconnaître na maboko na ya simbi diamant ya talo aoyeba valeur ya moto aza pembeni na ye moto ko bando kumisa nzambe abandoloba nzambe merci parce que moto nga na banda ko luka yeyo tango wana sikwe kokoma yango yo siko ko yeba okonzima réalité wana oyebo comprendre que nazalaki na moto malamu pembeni nanga mingi pe ba opportunité ngo ya kaka rare omona soko zwaki de ya chance ozana moto malamu pembeni na yo ya ozana mwasi pe mobala malamu po ebandela masusu ekomaka difficile wana yango ezaki message onga nazalai nango pona ko partager na bino pona toyeba kopesa mutu otozana ye considération pona koyeba kopesa mutu otozana ye valeur koyeba kobomba so nzamba pesi yo eloko ya motuya soka pesi yo diamant batela yango ezaka te tellement to mesani déjà et comme mosoka bengo ye pa lekisi mais soko moni mutu so amonani na ye azwa na ye mutu ana yo zo négliger ekomi sous problème ekomi lisusu ba problème ekomi ko swana ekomi soki nini
Donc pour na makambo ane komate yango message na lingai na pesa bino, que Dieu vous bénisse. Na pesi la grande beauté, na pesi Gisela Maria Mbote, Nissa de la grâce na bosali binote, Nzambe apambola babone nyonso. Merci vidéo oyo soko partage yango et ça la biso bien et que ça la biso bien na ba Facebook ba WhatsApp na Facebook Inej Nzembani officiel na page nanga Inej Nzembani na Instagram Inej Nzembani. Wow, na lingi bino mingi. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse.